mais to pesaka belema oyo biso ya bino tokolanda boyeba nani banani baza na kati ya liwa ya Kadiumbu. Nani abomi Kadiumbu. Eza na poison oyo ezo circuler bandaki na présidence. Na yebisa bino kombo nango Karwa bandeko bokoma bien. Karwa eza en 3 volets. Musu eza ya 1 mois. Neto ba beti Kadiumbu eza ya 1 mois. Eza ya 1 mois. Il y a 3 mois na 1 année. Kombo nango Karwa ute na est. Basala ki pharmakina nango. Mais le Rwanda a empêché qu'il y ait arrêté. Bandeko aux États, c'est bon, mais qu'on vérifie. Donc, comme poison au Karwa, ils ont 3 volets. Oh, so babetu, il y a 1 mois Zali. Il y a 3 mois Zali, il y a 1 année Zali. Alors, on va betu Kadiumbu, il y a 1 mois. Dernière émission. Oh, Kadiumbu, Salaki. Ils allaient pour Nakatumbi. En briefing à lobby, Banset Katumbi, Bayaki, il y a résistance, ils ont toujours. Bachebe Abakoufi, ils ont continué toujours. Kadiumbu et qu'on continuera toujours, ils ont jusqu'à l'infini. Même les lois anti-balazate, et on continuera toujours. De yon de quoi ça, bilo qu'on a voulu que non. Nasuki sabatoyo nasuki sabango banga nesinga penda ko banga izalaka usute. Bonjour, bonsoir na bandidon sur la voie céleste. Mbote na bino mbote bozali ebele partout dans le monde. Vous avez la biso par la internaute dans Nivetas na pesino so mbote. To en Europe na Suède na moni mama Fatou na pesi mbote bele. Siwa mbanja nzaba pambola yo tozana bozana Asie, Océanie, en Afrique. Sans oublier en République démocratique du Congo, Ezaline de Konabino, Moïse Maoka, Antibane, Miso Bolingara, Tolobate, Autobensar au sala décryptage et actualité politique. Merci Minandeko. John Maboke Bende, Oazaï, c'est ma caméra, équipe Malava Céleste. De Toba toujours, Lola Ezako Futa. Sima Tokoloba, Nzamba Botorozo wapi. Na osengana équipe ya la voix céleste boza même morale. Ba deuxième baka diombeza bantibal mais na ba to betlan so rocket ekodenda. Donc mbongo etamboli mo makasi. Ma micro banole le pas mboke bende antibal mo okena micro. Antibal wa poser zo akaete. Koza la présidence de la République likambu ya destin Nzambe. Nzambe sera boyi. Tu sais que da papa bundi combien de manti ya chicha salate. Biso to eba ke no so mobuta ke muto récupérer forte. Tu sais que mais pas Moussa Ouchikuna aye. Pas Moussa Koufi parvenu comme Kabila pour chef d'état 18 ans. Les lots tu sais que do yo ndango za to za ba milliards. Ce qui Nzambe to prier ka le dieu de la Bible. Alobi ke no yo ko za présent serait inutile. Parce que ça ba likambu ya décision mutu me ba gratom auto eba ba ke no ndenga zabwe il faut aimer ils a les cambo destin les lots antibalo ça la révélation il y a liwa ya Kadiumbu ndeto ça l'émission à Jakinda la otu ko za la lever donc ndeto ça l'émission à Jakinda est enlevé mbongo etambolami mais na mbongo ndenge etambolami wana na osenga na ba président ou ba parlement debout. Bino boyambara ba caméra, faut faire très attention. Nous savons que 2023 Kabila Katumbi dans les questions à vie ou la mort, ba ventilité. Donc les messages questions à Tchenion Sanger. Les messages questions à Tchenion Sanger, ils ont 3 sortes de poison. On va utiliser siko. Confrère na Krissa Bosembe na PSP, ils ont les kamba famille, Mikolo na éviter ko benga Peter Chani. De éviter ko benga Peter Chani même na zoloba. Na répéter Bosembe éviter ko benga Peter Chani. Yo ozo confrère mais bande ko wana donc bon on ba teki yango pona mbongo. Donc ba ventire ezate. Donc non frère
ba recruter ba frère pour na osala mabe na même naza koloba na senga d'abord na ba ba Gilles ce ba pasteur il faut faire très attention na ba caméra sur la base d'habitude donc l'argent circule adversaire voit terrain en cocaté à cause qu'on a voit qu'on éliminer batou boye ba révélation makasi ka diombo aibaki mbonga mutute afina pe mutute mais pesa ka ba réalité bandeko bolanda biso bo priera makasi bitumba politique eza très très dangereux sous sozo kotango il faut qu'on tape un annonce bah autant par jour 30 000 personnes maintenant 30 000 à M sous 29 000 de ennemis na yo o ba ligne de boule yo tala be na beti ba ka mais ba o c'est là bande ba ennemi ne bataillon ba ligne de boule donc senga na ba bateau na yamba awa nde ba caméra ba na yera na ba parlement donc fait très attention ba tie ba jeune fille ba utiliser bango donc budget pende ti bo ka ba révélation na pesa budget pende tiami na volet d'abord international kala militaire bo ka ba RFI wana RFI donc atumbi azuango RFI BBC donc loana chani eza loi ya Tshisekedi donc wana d'abord élément ba pesi ba journaliste ba ouais sur international wana bazu ba mama na la ya osakana te sur le plan national awa ba chaîne tout ya ba YouTube o ba atteindre déjà plus de 50 000 abonnés eza na mutu na otanga pe kombone awa bazo benga pa na téléphone eza ndeni to après biso to pesa autant pour ne loko tele le kanarabo mais nyonso wana eza na tina moko te ne na obene bande eza likambo destin nani abomi ka diombo eza na poison oyo ezo circuler ebandaki na présidence na ebisa bino kombo nango karwa bandeko bokoma bien karwa eza en 3 volets musu eza ya 1 mois neto ba betika diombo eza ya 1 mois eza ya 1 mois ya 3 mois na ya 1 année kombo nango karwa ute na est basalaki pharmakina nango mais le Rwanda empêcha yango eza até bandeko oza état c'est bon mais qu'on vérifie donc comme poison au karwa eza na 3 volets o so ba betu ya 1 mois ezali ya 3 mois ezali ya 1 année ezali alors on va betika diombo eza ya 1 mois ceux qui ba betu yango o meki même ko za la perfiser écoute na kisi ya mundele do liwa no de reteme alors nani abomika diombo dernière émission au cas diombo salaki ezali pour na Katumbi en briefing à lobby banset à Katumbi bayaki babundisi et puis baloni Katumbi Mazembe na politique leloko milliardaire Kabila Joseph Kabila ebaki abe sécurité iranium te les commissionnaires mutaye a memele batu Katumbi et puis na commission bande ko lia mbongo lekana Kabila tinde Kabila obenge jidana ba ventirité ba par exemple l'homme iranium mezo coûter par exemple 15 milliards. Exemple, il y a Katumba qui a négocié na bato bazako ya. Ba so bokela kuno pesa mutu wana 10 milliards.
Yé da 5 milliards à commission na 10 milliards ba pesi yango Kabila a eu 3 milliards à pesier. Donc na 5 milliards il y a zo le Kabila. Parmi ba mafia ni ba pesi ku ba bi que non, yo ça serait mon côté na mama politique au diriger RDC. Yango le sa qui est na Kabila ba kabwana. À travers l'Indiaco par Iranium. Bah m'en faire ça notre après tout porter soutien pas na yo. Tu vois ta qui opposition na e pour nous moi élévation considération il faut atinga mana partout ça déjà na âge ya ma classe d'opposition. Atala qui dépasse à l'époque tu sais que la papa a commencé déjà mukolo. Ba PC ba conseil que non comme moi nanaï moi aza président jusqu'au Tshisekedi comme moi nanaï aza d'abord na posa ya mbongo wana selon batwana yo chambo ngwaje Tshisekedi ne total ba okukuza 10 ans so ebele yo zo paro parti IDPS aye asala amitié na Tshisekedi yo aza chef d'état atie ba mbongo ngwaje ti lelo oyo destin et salim ndenge nzamba linge salim. Après la révélation à Diombo, m'a payé. Bakoti réunion dans Lubumbashi. Na réunion batie mbongo ebele. Eza na ba jeune bakuluna. Oyo déjà baza ko recruter bango moyena mbongo. Parce que souci à Katumbi, ils allaient à contrôler Kinshasa. Kinshasa pour laisser ça des tendances. Tendance à IDPS, tendance à Martin Fayulu. Katumbi na Kinshasa ça n'a pas douté. Donc pour ça la mobilisation faut bien ça mbongo belé. Donc à tout ça c'est comme si Kabila n'a pas payé des araki. Bah quand tu vas réunion, coordonnateur et ensemble ils allaient Francis Kalombo. Il y a ville province à Kinshasa. Azan Toué na Daniel Safou, y compris Naba Jackie Ndala. Mukili ya Tata Nzambe munoko na biso oyo ebomisaka pe bikisaka. De loka Diombo na osenga na bana na e na mwasi bitumbo toponi awa eza bitumba na ngai te soit antibal eza bitumba ya biso na bino nesi ngai d'abord liwa na banga te. J'écris au message du temps de la fin. Nazala baptisé na kombo ya Jésus-Christ de Nazareth. Na yiba kelo ka mutu te na sala ka mutu mabete. Lelo oyo soki liwe ye na ba gloire au Seigneur.
taoke na kimia tiao na banka liwate et puis Moussa to sala o yo ndeko zo tala ngozo yina ngai histoire ya révolution biso mto banda ngote banda l'époque ba bakasa ba Kimbangu ba Simon Kimbangu akei ba Lumumba ba éliminer ba Lumumba voix ya résistance ils a toujours ba chebe ya bakufi ils ont continué toujours Kadiomba akei et qu'on continuera toujours jusqu'à l'infini même les lois anti la zate et on continuera toujours de yon de ko sa bilo ko na boule ke non na suki sabatoyo na suki sabango banga nesinga penda ko banga izalaka usute awa to tanga bakwa batute mais to pesaka belema oyo biso ya bino to kolanda boyeba nani banani baza na kati ya liwa ya Kadiomba Noël Chani na ebisaki yo nako oloba senga sécurité loi oyo congolité oyo bandeko ezaka pona ba politicien te il y a des officiers ya armée o baza ba demi Dakar basangani do bobo eza ba ventilité do bango to basangani basali bloc ba otala ka oyo do ba tie ba moyen nyonso ezensi papa wa IGF wana poti sekeda batele makasi dezaki na kata zandu mobo oyo mutu na mutu oteke eloko ndenge alingi nde Kongo ezalaki donc oyo ayibi ndenge alingi oyo ayibi na mutatu na ete mutatu na bango so tuni bango zingambu do bauti ba Pologne bauti ba Rwanda bauti ba Uganda bauti ba France bauti ba Belgique aye awa ayibi mbongo na biso aussi longtemps awa na Congo soki na ngalema eza na famille mususu akufi po na zangi aspirine un Congolais de père et de mère akufi po zangi aspirine na ngalema na mona bazongo sa mutu mai na sachet ya opi mai na sachet ya opi mai donc mutu wana batuna te baloba te révélation dans ce deux volets. Premier volet, deuxième volet. Soit premier épisode, deuxième épisode. Tu bandi ko tchabe élément. Tu bandi premier élément ya petit frère ya Moïse Katumbi. Les jours où au cas de Makoufi. Bona na tweet na bandeko bo comprendre sika to kendela Kadiomba kufi petit frère Katumbi a tweeté alobini badobo landao. L'artiste et comédien Kadiomba est décédé à Kinshasa. La Bible déclare: qui tue par l'épée périra par l'épée. L'homme récoltera ce qu'il a sémé. Tu sèmes la division, la haine, la calomnie et les insultes en voulant gratuitement ternir l'image de quelqu'un avec des mensonges. C'est la mort qui t'attendra. Eza tweet ya petit frère Katumbi joue pas Kadiomba akufi. Bandeko na tola bato osala ba décryptage ba analyse ya. Na ebite to banda ngo to limbo na lingala. Kadiomba akufi vers 3 heures.
Vers 5h, petit frère Katumbi a tweeté. Na bandé sous bande Koboland. L'artiste comédien Kadiomo est décédé à Kinshasa. La Bible déclare: qui tue par l'épée périra par l'épée. Moutoua bomi. Moutoua bomakabatu. Nambeli et pas okufaka nambeli. Wana na ebité Kadiomo abumaki nani et de son vivant. Et là on est sur Moutabi que non. Azo soutenir loi Noël Tchani. Loi en lobby que non pour na diriger la République. Président de la République démocratique du Congo. Il faut tata na ona maman na yo base la ba congolais. Na ebité so yango neza ko tuba mutumbeli. A continuer à lobby. L'homme récoltera ce qu'il a semé. Récolter à récolter nini. A sema qui n'ont à récolter. Ça c'est les petits frères de Moïse Katumbi. A résidé dans le niveau d'Afrique du Sud. Tu sèmes la division. On a habité division par rapport à Yadine. La haine. Donc, dans les États-Unis, les Américains, là, ils ont dit à l'autre d'autres que non. Chef d'état-major, les États-Unis, les Chinois, on a évité, vous comprenez. Les États-Unis, les États-Unis d'Amérique. Donc, mais un Américain, là, il a dit à l'autre que non. Un chef d'état-major, donc on a dirigé Pentagone à Chinois. Attends quelques secondes pour nous donner. Mais on a Congo et Salema, na mboka na biso. Donc Moutabo tamé na Rwanda, ça formé na Rwanda. Azu ba grade na niveau ya Rwanda, bundi bitumba na Rwanda. Aé awa comme chef d'état-major. Histoire ya Congo bandeko. Même Nzamba retourna ka osamisa ba monde. Ah bon non, bah Congolais ba les gars kota bando sambisa biso. Donc un chef de Rwandais, James Kabarebe, aza chef d'état-major awa. Donc ma pinga na biso armée ya mboka. Ils allaient intégrer donc et là comment eza na rolo bani. Donc un Rwandais a dirigé armée na biso. Bah toutes nos questions, yebisa biso nationalité na yo. Oh non, maman n'a kufa ah bon. Si mon sœur a outo kufa na France. Dès mon sœur a kufa na France, mon sœur a commis français. Non, c'est la bande de Katumbi. Soyi na comme deuxième cas de Mobo Sala. Liwanga na banga liwate. Maman ya Katumbi. Azaki mwana musala ya mama Katebeka toto. Isika mobali papa ya Katumbi nde ya bilo muso zawa. Tolo batoto lo bate. Tolo monsieur na yeblo na obeta awa bandeko. Au déclencher date détonateur. Donc détonateur date déclencher inutile au banga. Nazo répéter. Na babatizanga na kombo ya Jésus Christ de Nazareth. Babatizanga na kombo au nom du Père des Fils. On dit kombo ya Jésus Christ de Nazareth. Nandimi message ya Branham. Azan Nzambe maza prophète nandima yango. Liwana banga raté. Ata leo liwe na ba gloire di gloire ade. Do yo tika liwana Musa na oyo ça va. Oyo pa lobi bozoi. Na répété, maman ya Katumbi. Zambienne. Avant ko aider maman Katebeka to ta partia wande siko comme bando voyager na papa Kateya ya Bakatumbi ya Bakatebeka to ensemble ne et arrivé que no ba bout ba coucher na e. Tala. Bande ko yo peut aussi ba pe sio $10,000 hein. Oyebi sens ya bi ba bitumbo to lo batebu. Sika de mbona ya bando ba biloko na zaki protéger la Kisekedi. Nanan. Doit partir à tuto déjà, vous comprendre. Que Bible loba, oya boumaba nambele pas kufa nambeli. Donc tu es le petit frère Katumba que non.
Alors, donc continuez tu tango bandeko. Et ça grave. Hein? Donc, l'artiste comédien Kadiombo est décédé à Kinshasa. La Bible déclare qui tue par l'épée et ça grave au petit frère Katumbi. Vous comprenez déjà qu'on est Salem. C'est au calculer malade il y a Kadiombo. On peut ça analyste hein. Bon seulement fuite d'information. On a répété poison les à 3 volets il y a 1 mois 3 mois une année. Kadiombo ça les missions on a congolité n'est-ce pas il y a 2 semaines 3 semaines. Il s'est porté à merveille. Oui, imaginez mon tueur m'a continué la voiture. À combien de voitures à quel hôpital? Hein? Mon tueur continue la voiture à combien de moko? Et ça on a appliqué une crise dans ndaku non. Donc quand la voiture n'est pas à combien de voitures à l'hôpital? Qu'on a quelques grave croisé à Kei. Bah tu t'es au Salim. Torozon awa tout est-ce que va déclaration à Jakinda na répéter tout le ba awa Jakinda là est enlevé il est arrêté est enlevé pour l'interrogation to landa ba information en cours to ke na bitu mama go ya Armageddon donc nyawe ezali kambuya o akufi atikala tikali na osenga pe na bande kwa IDPS bumonde bitumbe komeli Kabila komi docteur est ça docteur benderenin toye belan kaka donc je lève Kabila docteur félicitations Raïs tozonga to limbo la toyeba Patina zo défendre les acquis en direct na Hollande. Mage bandeko musu ba pertibaki o bande ko finga. Pezaki obengi bo se présenter coach poser question en anglais à répondre. Est-ce que Zaki défense be Zaki oui bien ndé ba lo bawana. Tozonga to limbo là. Suite fin, il y a ba révélation ka de deuxième épisode. Antibala ozonga pas to continuer. Ata ocha d'abord ba élément, ba ingrédient na tweet moko ya petit frère Katumba za niveau Afrique du Sud na ozongo se prendre ça fait numéro de téléphone ai boza toujours bon prier ma casse pour na biso merci à bandeko ba connaît ko soutenir na ba prière na moni maman Fatou aliva so nda pambo na bilo maman non so ya ni o bazan des États-Unis jamba za na bino prier ma casse moi bitumba oyo bitumbe komi elongo ya bonjo tobo hein bitumbe elongo ya njoto et combien va poison vente la paix qui sont en fin nango ezana kawate maboke bende na répéter maboke bende j'ai confiance jamba zana bino c'était votre humble serviteur Moïse Mankantibal on a coupé ça quelques éléments les premiers vous avez introduction d'abord vous s'abonner vous a toujours branché vous s'abonner à la voix CS vous continuez qu'on a d'autres intégralités des membres s'est passé merci na John Maboke Bende merci équipe moi la voix céleste il est toujours tous à la même morale message on appelle ça là-bas congolais vous allez membre à IDPS vous allez membre à SID vous allez membre MNC membre ensemble biso tout aux allez ba congolais ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Ce qui nous unit c'est la République démocratique du Congo ba pekisi demi Dakar ate kanité ça non non ça mais au Italie a irage do ya mon président de la République botala ba match ya balle té ba compétition coupe du monde et bebeta hymne national ya mboka il y a d'autres joueurs où aller là ko la wana
eza ya kokolite na kati ya motema ne pendado azo défendre nation hein et ko kana ko makanga ma personne na batu nyonso et ko makaka défendre nation quand ko mi yango to za debout to déterminer to kolonga banguna za pa bola bino c'était votre humble serviteur Moïse Maoka Antibobo a toujours branché to kozonga pour ça décryptage il y a des épisodes affaire à suivre ciao.